awa toza na quartier Ngafani mingi penza na commune ya Selembao érosion ezali konyoko la population bavandi koto na ndenge ya kosakana te bandako misusu ebukana misusu pe eza na risque ya kokende kaka soki bamvula ya makasi enoki population ya quartier Ngafani alobi balela epai ya baautorité kasi bamoni neti kaka baabandona bango pamba te solution ya malonga ezali komona te na likambo etali érosion na quartier na bango ndenge batalisi na micro ya Info Lingala journal ya peuple oyo libulu oyo ebandaki banda kala depuis Mobutu na lelo bato ya kosalisa bazali te il faut l'État asala makasi ayeba ndenge ya koya kokondela biso libulu oyo batoto votaki na nyonso bamonanaka te ole bakonza mboka oyo biso tozovote bayaka kovisite ata bakontribuyaka na ndenge aide ya katolike bayaka te donc ezaka baeffort kaka ya bashefu ya ri bato bakomi kofutela bandaku ya lelo mpe soki ofutela batuna boza combien tobanzi ke likambo ya érosion na ville ya Kinshasa ezali kaka quartier Ngafani te kasi ezali bisika ebele oyo population azali konyokwama tobanzi ke baautorité bakotala likambo etali érosion mpona koépargner population ya quartier Ngafani bakoma te sans abri